Ah oui. Ce qui te lobby, oh, bon lobby, bah, les listes à Fatim, bon, ça va, les lots, tu peux autorisation, ton dimi. Tu allais, bah, le Fatim, mais Fatim a silisi guerre na Congo. Les lots, tu allais le 4 avril 2025. Tu as payé ça, information, il y a solo. Information, lobby, nini. Depuis Tongo, il y a les lots, le 4 avril 2025. Tu as eu beaucoup de filles, les belés, il y a à Goma. Bah, lobby, bah, la mouki. Bazomo na kaka M23 zo kanga biloko nango bazo kende. Bato M23 bakatisi Rwanda, ba Rwanda bakatisi bakei. Boyoka kibino moko makambo salema kuna na Rwanda entre James Kabarebe na ba réunion basala kuna azoboyela bato ya M23 ba continuer sous guerre. Yalo bya kokokana ete na makambo na communauté internationale. Maintenant sikoyo atozo yebisa bino. Na moment où Fachi na Kinshasa azoyamba représentant ya Trump pona makambo oyo basololaka na États-Unis oyo yebina lingina tanga ngokombote kuna na Goma batu balamuki na tongo neti na film M23 bazolukango ezapi ezate bato bazali na côté aéroport ngana zo pesa information ya batu oyo bafandi na côté aéroport na ba o bazana pembeni ya frontière grande barrière na petite barrière ba constater départ en masse ya bato M23. Est-ce que bango nyonso basi bakei na yebite oyo to lobby kaka to pesa information ezali bato ya Goma o bazali na côté ya grande barrière na petite barrière na bato oyo bazali na côté ya ba frontière ya ba aéroport kuna bazomona bato ya M23 donc ba Rwandais bazokende ebele bokolo bakegere silite Fachi beton diplomatie agissante autre le bana IDPS. Oh, bizengi, merci. Tibo kondima. Garçon ana comme na Fachi beton. Papa wana azali ko gérer mboko yo na Nzambe. Mayele na yete, makasi na yete. Na yebisa kabino chaque jour. Et à Kolonga kakaka, le président Félix Antoine Tshisekedi na démarche na ye a réussir. La République démocratique du Congo na bitumba oyo yenda kozala vainqueur. Pourquoi? Parce que dans la justice. Mboka na biso, boye ko boto la biso matière na biso. Si mango tolongama, impossible nzamba kondimate, ye moko na Bible lobi, ala kela mi mabe oya ko katisa kaka frontière. Sko oyo totikali nango sikoyo, oyo ezali na kati ya Congo yo. La guerre sur le plan international, nga maman José nazolo bango chaque jour. Nazo banga yango te, Kagame akosala biso eloko moko te e indeli ekune panaye. Rwanda, ça ne va pas batubate, bazo souffrir pas comme possible. D'ailleurs, to bana ko sambela to yokela bango mawa. Kagame ye moko asia charger na ndako na résidence asia ke côté mususu. Donc ye moko azoko kaisute. La guerre avec l'international. États-Unis a le boko nzamba a ko utiliser bango to ko la kimia. Sur le plan international, tout celui qui est derrière l'international pour na ko ya ko yiba minere na biso akanga mine déjà. Fachi asabeti déjà. Fimbo, chikote déjà. Mais fimbo yo nan to betite. Fimbo ya sur le plan national na mboka na biso. Oyo ezali na Congo yo ndeza makasi. Tribalisme. Fanatisme. Népotisme. Injustice. Oyo ezo salema na Congo awa. Ndeko ya kokabona biso lisusu. Lelo nanga kei. M23 azokende bango nyonso. Mais ko M26 ayate, nanga D ayate, nanga 3 ayate. Pour awa tozoloba. Makambo zo salema localement ici dans ce pays. Et bani ko pesa kanda. Et sengi batu mususu bo changer ba comportement na bino. Batu bazali ko sepela ta mukete. Bino batu bozali pembe na mkonzi mboka. Bino batu bozali na mwa poste ya décision. Bino batu bozali na eloko bozo gérer pour na mboka we. Bosunga mkonzi mboka. Aider le président Félix asilisa makambo na ye na kimia. Bino tozotanga bino. Bino nde bokotinda sur le plan national to échoué. Pona nini? Bolingi bisala sala. Bomoni makambo bauti ko sala na magistrature suprême. Bomoni makambo bauti ko sala na la police. Ba makambo zo salema batu bazoko selamante.
tant que tu vas se lamenter, beaucoup la musa deuxième nanga, na troisième nanga. Est-ce que vous comprendre que la guerre entre Congolais, États-Unis, la guerre entre Congolais, Moutoumoro, c'est le plus fort qui va gagner. Bon, ça, très attention. Donc, Lelo n'a pas signé avant vous parce que toute la journée, Lelo, beaucoup bayenga, inakosale, la bino ba vidéo, yamakambo ebele. Je vais vous informer, restez branchés. Na page nangai, beaucoup d'informations, nyonso ebele Lelo. M23, bozo kende wapi, bolobaki, boyego kamatati Kinshasa. Siko ekomi wapi, bokomi wapi. AFC, Corneille nanga kutu yo na palompa, balobi yo kutu nde ozalite. Bayebi na bango kutu yo te. Au moins M23, bayebi ki y a un document. Ba Congolais oboza na kati M23. Séparez-vous na ba Rwandais. Boya vers papa na bino Félix Antoine Tshisekedi. Attendre bino déjà loboko. Alobi consultation ya union, ya unité nationale. Boko yate. Poto sila na likambo to avancer. Soko zali Congolais et que ozali na M23. Bima enfant prodigue. Viens vers ton père, demande pardon. Mais Rwandais akende na Rwanda tozane besoin te. Omoni makambo tozoloba, tozoloba. Boko pesa kabiso raison un jour. La guerre etikali ya matata pe ya mabe. Ngana zoyebisa bino ke masu echola kasangu tango ekomi na libongo. Le président Fachi vient de gagner je ne sais pas combien la pèse pourcentage, combien même sotolo batana 98%. La guerre sur le plan international. Mokili, Mobimbe, Gangi. Tout le monde n'est plus d'accord. Même la France commence à accuser le Rwanda. Lelo Fachi alongi na ya bimi molongi. Mais oyo ya Congolais ils na Congo. Bino ba tribaliste. Fachi za ane tribaliste ete. Bino ba tubozo sala ba pesio ordonnance balobi tele na tele nde baleki o balu sote noko na yo. Bino na ngai lelo journal lelo. Bon zalaka branché bokoyo kalelo ebele. Bravo na République démocratique du Congo. Bravo na Fachi Beton asal ne musala.